pour côté on a télé on a télé ma côté on va télé les prendre quand on a voilà l'œil de l'homme les gens en résidence na yo tous en musicien on a mona awa est-ce que question ils appellent juste les UP bango elo na inatuna est-ce que tokoye ba vision par rapport à la carrière vision. Oui, vision zali na sala la bonne musique, na sala vraiment musique à bien pour na ba fanatique de la bonne musique. Na pesa bango vraiment ba mélodie bien, vision plus c'est ça lo. Moni, au sala, au moni koto ngo memana ba terre ba polémique que beka. Ngana za en fait na kuna na kokoma kuna tepo, eza éducation na ngate. Ngana poli, na bien éduqué en fait na za na mon encadrement na za ba boti pe na ba nchiki. Moni ko moni polémique, to pas problème. Et ko tikala ko bete la musique ti. La musique est ma camouflage polémique peut ma camouflage. Ngana za désolé ceux qui ont un problème na ngai à côté na bani nwana te ngada mta makamba bongote. En fait azon ngam sa album na e à concentrer na album na linga bimisa pour ça ba promo na e bien moni et ça bien. Biso bimisa et puis na le DG, il y a concentré l'album na linga bimisa oza vraiment bien. Relation ni ozala na. Obi Relation nini oyo ozala na. Obi ko ça ma bien. To banda to bandaki to beta. Excusez bisueza kaka ba demande na ba ya fana ba bimisa ba musicien qui ba yeba na susu zaki penza susu te et quand même na tamo boy comme ba leader asala mamne mo ba misa ba compagnie kana ba ker mais ngana sala yango pena na zuna boy mus album na ngana zuna sala Villa Nova groupe ba jeune na misibino ba jeune na misibino en fait ko décevoir ngande bo longo so ndebo comme manquer un respect et ça na ngelo roté ngana lina bimisa yo pe ozala osa carrière na boy est-ce que non boy zo boy au moins na PCP phrase na PCP il gagne part ça peut se trois personnes bon ce que zo quand na bengo est-ce que c'est na bengo na bino ta misa bon so na bengo na bino amota sans avantage yo za na répertoire déjà en plus on a talenté la mouvement on a besoin na so to benga ni bon monte que to gagner l'autre to benga na mission da talenté donc ça n'a rien à voir na linginde na aider sa carrière pour lobby pe au to créer compagnie za munene tu vois nde na kikondima na bandi suko na bandi projet donc en fait kotala suko c'est Matika Songo TV chaîne ya Nguya Matika Songo TV Matika Songo Kasongo Matika Songo bon garçon lève-toi vite abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Bakoyanga noye tabata keto ba jaloux. Matika Songo. Wana bato keto belé. Il y a des gens au balinga gite ozonga. Priya na bango Matika Songo kufa. Bato keto ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo ya solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noye ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet. Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le Métis Noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du Double Mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villa Nova, ils promettent un spectacle. Mon général Kasongo, mon colonel, mon pépé. Les vents. Bonjour mesdames et messieurs de notre chaîne YouTube avec votre humble serviteur Gypsy Mbimi. Nalobi Gypsy Mbimi. Bafan Bozarake Belé Tokita sur le terrain en exclusivité. Il y a répétition, il y a Patrick Beckham, l'œil de l'homme.
na Patrick Bekam tu es juste côté la émission pardon plutôt tu es juste côté la répétition na ye ndenge a déroulaka biloko moya bongo ba big dédicace d'avance na Riz la merveille Kidima de Paris ba big dédicace lisusu na Anthony Meya na kati ya Paris ba big dédicace na Jonathan Bolingi na Yannick Bolingi business ba big dédicace na inspecteur Léonard Kassongo Chéri Coco babik dédicace na inspecteur Trésor Fazil babik dédicace na maître avocat solo maître Wane Mungaba babik dédicace na maître avocat solo lisusu maître Yannick Efelama Bodina profondeur babik dédicace na Yannick Felama profondeur babik dédicace na pasteur Damien Malonga pasteur ya solo vrai pasteur ya mboka na biso na berger Matondo babik dédicace lisusu na tonton Darty business ne tombera jamais babik dédicace na Ronsard Darty babik dédicace na Nara Couture big dédicace lisusu na Ousmane Amoussa libanais congolais blague kutu tebo tunangam na mona kae na Rachidi RM big dédicace na Bénédicte Ndala na Judith Ngalier big dédicace na Francine Kikasa big dédicace na Vepichu Lufima na kati ya Ifasiko wana big dédicace na Cédric Ibola Natasha Ngame big dédicace na Beji Difanda mwasi ya Gou donc tokoti na kati total ndenge Bekam aza repetaka donc total ndenge Bekam a repetaka bye. Merci beaucoup na ba fanatique tout ya la bonne musique oyo bazo pesa nga chance bazo continuer ko consommer Patrick Bekam na ebi meli nyonso na bandika sikoyo na moniki bazo consommer nga bazo pesa nga chance ya ko yembela bango ba yo kaka ba sepela. Merci beaucoup vraiment on est vraiment ensemble nazo travailler na ça l'effort ya ko pesa bango le meilleur pour tout ça la force en mboka donc voilà. Lay Trésor Fazil inspecteur Trésor Fazil a tourné ngana question MC Nitako expliquer que au sali de yomoto lo bakio bandi kasi ko bando bandi ba grande difficulté ni de jokote non ka bando bandi banda bandi bando bandi carrière solo ba difficulté
eza grande difficulté bagrand bon bagrand mpena na moni yango mpenza trop te mpo nga naza les chancer quand même naza bazosunga nga mabako ebele mabe na oleka yango facilement en plus nakutani na carrière on a bandi mwa bandeko baosepela na nga déjà mais pas si monsieur eza kaka ya ko bandi carrière nakoma oyoka nde bandeni maestro ayokaka aire bafingaka na télé au moins tam susu master mo boye bana penaki o master na bozaki ne soki mutu mo bozaki ne mo akomofingo ka dans les pamba boye bobeli rien moi pas si monsieur yango no tasko normalement kutu ye faza ndem pire nga mais asali bondeni mo ba passa mike ba ngona non ba passa mususu na mona ke ay mo vandi boye mais ça y répète retard à l'obisio bablo ma bande ngona mike kaka mais pour etikali en tout cas bande konanga ba congolais ba pesa information ça bazo consommer ngai partout dans le monde na ba consommer ngai na ba ivoirien na ba camerounais au moins me vandi mo bopena boye camerounais ça les vidéos yebi même pas donc en tout cas naza na moi chance wana donc merci ba continuer ko za salara bongo pour ngai et ko za vraiment bien ça plus pour te défendre Congo Villanova na ba fanatique la bonne musique tout ça la bon plaisir donc voilà. Merci Nayo Lady l'homme donc Lady n'a pas bien on a une question dans mon personnellement est-ce que la musique qui c'est ça là selon penser en tant que grand artiste si fétiche ça na musala nyoso la musique était fétiche ça eza ndenge mutu azo tambusa vie na ye eza bato musu pena bota maneka boya eza pe musicien te tamsu kobota maneka boya père na mo atikele lo mobo koko na mo atikele lo mobo ba ndeti ba if ngoma mo na lo ne mo nzoto mo munda mutu to ala ba CG Serge Ngumba nango CG du groupe na bango ouais en fait muna mutu ata na ndenge ala mais sauf que otuni ngango na makama musique bon wa ngana pratika makambo ba bango ba pratika ate tam susu mais na yebi ke fétiche ezali kindo ki vene ala na ndule ndenge ndule makindo ki ezala mais moi lokola ngai oui na yebi mais lokola ngai na nezwanga te ba biloko wana mais na yebi pena oyo akabna bovandi boye master mo bondo yembane pe vozo bimate ake pena ba poy batangele ntel wana mtasali boye si ezali pena makambo ezalaka tout le monde a trop na ba groupe na biso musique ba groupe na so minga kina comment na ya mo ba la muka be mbasu na lokolo nini kuna o master ne muta beti za makambo ezalaka na ndule mais ngande na no ekomela ngate po kotenga na télé mina nga télé ma côté ba ba télé mati les prendre ka yango na voilà l'œil de l'homme les gens na résidence na yo tozana ba musicien non na mona awa est-ce que question ils appellent juste zupe bango elo na inatuna est-ce que tokoyeba vision par rapport à ta carrière vision. Oui, vision zali na sala la bonne musique, na sala vraiment musique à bien pour na fanatique de la bonne musique. Na pesa bango vraiment la mélodie bien, vision plus c'est ça yango. Mais o etikali eza que ba production yaka. Pour na bi que plus aux côté kuna. Donc on a dans pour ça ça la bon boula bien. Mais la production on est dans la réalité, il y a ba producteur, il y a la réalité il y a makambo to kutana nango soki ba bengi soki exemplaire ba voyage ba to kale ba date là on azonga supo na ko signaler pour na ba date kale mais vision na ngai ezaka plus na yemba kaka na c'est la bonne musique à bien donc voilà tout le monde bimisi ba EP quoi tout le monde bimisi ba EP ça sur le marché quand on continue au loba DJ et mal DJ clip à WhatsApp et maki le 17 donc to ko na ba 7 à 8 jours dans mana clip on maki ba consommango et kota ki lobby de côté ko dans en fait EP na ngai et côté ko na plateforme à partir à lobby et côté lobby donc nak na ngobongo malem ba pas découvrir ba chanson non EP za kaka moko donc on est dans ba titre et dans ba chanson en fait EP za moko et na bandaki en fait projet ça non c'est en février mais na bandaki na single la première single c'est le moment deuxième single la MC bango ingrat donc ça a commis déjà na troisième mais sur single T moni MC bango EP la MC bango titrement on a comme on WhatsApp la MC bango solution la MC bango compliqué la MC bango bourse on a sali 5-6 ba solo pour na sa na Villanova na MC bango nzemo mariage to embina to sali featuring na
na sœur na biso merveille Yamado merveille Makengele na pesi mbote ye na chef na biso Villa Nova sali na ye la pe clip na ngo bima. Donc voilà, après février la mi fait bango album nyonso. Donc voilà. Merci ko na ba chanson ni oyo vraiment Monique ton autre mbamo nyonso so na yo so na emission yo nyonso sala na rapide ya na mona bien on a ko za na moto na kabola ngona ba meloman tu la ton musique na musique ba confirmer. Donc voilà, malem berti to kende na studio toujours to bana ko ba digital ba imba nova ba ben to so la ngo vite fait pour février nde na 6 pe na projet nyonso bini na février a CD makamutu azalaka na idole. Pourquoi pas batutu basala boulot bien na sala effort à copier bango batutu basala boulot bien sala effort à copier. Voilà. Oyebi lelo na kin kobimisa ba EP ba album eza bien na kin pe lelo circe ce que obi olukango ozwango mais ko maintenir succès est un peu difficile. Ma question est celle-ci. Patrick Bekam osala nini pour maintenir un peu de succès ozo po comment kanga mokili blague hein blague biso to yoko par-ci par-là to zalaka parce que osala nini pour maintenir succès wana obuleni. En tout cas na kuna sa succès na osala na succès ozoya yana bit na nukute na osala succès pour na biki o na salaka eza po bato ngo bazo ba consommer succès za nini succès za ke Jembo da biki Bekam même pas bien nde on a besoin de Jembo da biki Bekam même pas bien en fait eh ba comme 3 4 5 succès ra bongo succès za longa ke bato ba yeba en fait otonda siko tondi nzungu ya monde ka succès na bani promotion bato ba découvrir ba art nanga na banana c'est le moment na ye na okende nango malembe tina kotonda nanga Congo na otonda partout donc succès osala assistant le bâti on sala ngo bongo et où t'auras plus mélange wana maman sona où t'auras na discipline et où t'auras na respect il y a l'heure yo moko ngani na respectaka la binde silelo t'auras na 18. Donc ndé na zaboi na sala effort le quoi na vie répétition na parler na ngam na la wala muka 7h na muka 7h respect boulot la muka 7h na sali moi physique vidéo moi physique wana meli moi te moto na pemi ya bazoya ba okutanga das na zaki da wana moni eza ba respect wana nde sala ke boulot et au maintenir moi le roman boy en plus moi trop de CRT remets l'alcool mais les gars trop té ablo moi ba nengwana ça ke au maintenir moi aura mon qui quoi donc voilà. Mais nazaka na fan nomo boy kombo na inspecteur Léonard Kasongo Chéri Coco. Léonard Kasongo Chéri Coco na pesi mbote je te salue. Mam to pesi na question na nina tuna na komi vo même question na papier. Alors bina tuna Patrick Bekam papa na yo lady mais le papa na pardon Maestro Fabro. Maestro Fabro azana problème nan de kono bina fili. Ba solo la te vraiment pour bina fili na ba écran par-ci par-là alors bango pe aza ko affirmer. Ba solo la te il paraît que bina fili nani Maestro Fabro asala ki bina fili faux. Est-ce que ndo collé yo na Maestro Fabro o banga te o asali bina fili sala? Je crois pas en fait na Sony qu'on répondre question boy mais le cosa aux pour ça na aza ko affirmer na beka. Et on a solo pardon. Na Sony on répondre à question boy mais faut na répondre au kaka. Moni papa ata betio e gogo ata salio mabe ndeni na lobi te pona bino problème ngote oyo ya kozo akokoza na fabrigas papa o ata papa na biso mais papa tikala papa moni papa tikala papa na ndimi na ngate e bazwaka biso na ba test to sa ba test to mulongo problème ngo ezalaki na era bongo na ndimi te ke problème bongo oyo ko moloba lena ba télé ezalaki omoni faut moi respect zalaka moni soto tala ba place tozo uta yango moni en tout cas maestro fo nzama pambola ko apambole ko tali omoni so tali ba départ ya ba frère mususu ba série ba ndo longwa soki ka maestro chaka on a mutema mende ba biso tozo opportunité ote
omoni so otali siko ke Fabregas aza motema bolingo atali kaka Beckham mais toi tu chantes bien balinga ko wani tokosala album nga se pose na osala te tosala ma débat ta 2 mois tokopera te na maestro Fabregas na se pose na osala na te ça qui aura 12 à wengi ande ça 12 ba olinga balongola nga ndezala kaka po ba départ comme que belé kombo na nga pe comme otanga ma yepa linga longa siko nga na kanisa ndé père a considérer ngo habitant la dégager Beckham tam so ko longa te ça lisiko ke ya bisinga non ngai projet na nga eza ya ko aider ba jeune comprendre eza ko aider ba jeune soko tali bien mona ke lelo na Congo ba orchestre ba bimisa ba musicien qui ba yeba na susu zaki penza susu te et quand même na tamo boy comme nga ba leader asala mamne mo ba musicien ba compagnie kana ba ker mais nga na sala yango pena na zuna boy mus album na nga na zuna sala Villa Nova groupe ba jeune na misibino ba jeune na misibino en fait ko décevoir ngande bo longo so ndebo comme manquer un respect et ça na ngelo roté nga lina bimisa yo pe ozala osa carrière nga na boy est-ce non boy zo boy o mona teke na PCP phrase na PCP igen part na PCP 3 personnes bon ce que zo kanza na benga est-ce que c'est na benga bino ta misatu bon so na benga na bino amota sans avantage yo za na répertoire déjà en plus on a talenté la mouvement on a besoin na so to benga ni bon monte que to gagner l'autre to benga na mission da talenté donc ça n'a rien à voir na linginde na aider sa carrière pour lobby pe o to créer compagnie za munene tu vois nde na kondima na bandi suko na bandi projet donc en fait kotala siko mutema ya bongo kotala mutu ya bongo lelo ndo lobi ke bana ba problème na oki siko nde soni natali siko pasi na ngai za nini to mitema mabe po ya to sala boy to tiki ba musicien na Villa Nova to tiki ba Zulu to tiki ba Junior Bokonda to tiki ba musicien belé eza po maestro mbala sima pesa ba musicien chanter po nde to sala boy to comme beba na ba père na biso to mankaka ba respect ba moko to la sa maestro ke ba batikali ko bimisa bango te so ba bimite monte que jeunesse zo kufa to tika o sala bongo to sala bien na père na biso za vraiment bien moni to sala bongo en fait to sala bongo ma jeunesse o to sala na ke to barrende jeunesse moni to barrer jeunesse to tika o barrer jeunesse to sala bien quel que soit barrière quel que soit problème photo tous on a pas respect mon boy au monia ils a vraiment moi bien papa za papa quel que soit papa tika la papa quel que soit papa d'aza na mabeti ada na faute te moni ada na faute te po au comment la papa ko za perdre ke biso loko moko zo mona o ero bomo dans 3 ans ils ont comprendre honte yomba mo siligi papa boni ko ngapena ko na université na epende ba payara jint o bosa nge papa wana ava ko makuna ya koma déjà na wana o mo etaponga na zalo na bando senga ba pesa nga chance maestro banda ipi asengi na ba amour tia koma lelo maestro donc ngela sa biso ne to bandi pe boy to yo koma pe côté mo mais siko so to bando bébé sango siko maestro wana zo ba disque d'or maestro wana za ana ba parler na ba mikili maestro wana makambe belé oyo ke so to pesier bonheur wana biso photo zong seleka père na biso en tout cas comme na azala o biso to ko salika plaisir ya wana po to tiki bande ko na sima to sala boy to bomande carrière ba ya bana sima prêt à pota pe bino bona bino bengana to bisa dabo salibo c'est que na bisa na suba tuté donc to tika za bongo aza père na biso so mabezali et surtout to zala ba numéro na ye to yebi ba parler to yebi makambe belé to kende pour ça ngata na nga cette père bon na mona ngelo mo sala ki na sepele na ngote et c'est na comme grand garçon par exemple après père ko sepele non tant tu comprendre mal mon fils pas ça boy zala boy tam susu kambo ko komelo boy dans 2 ans soko sa boy comprendre bon le roi bango na lobi na nga pété bon na yebi na nga ça ka juste à vie non na lobi na nga pe mabete bon soki keza bana problème o nga ko pesa comme conseil kaka ameko bandela ngo sous tekalo bana TV que papa na bino soki nini c'est pas bon ça bien te profit mo bimba biso ne to da boy ata to komi ba soki ba nani ba tunyo so amoni ka bilong na biso bike o misa Fabregas ba talo na bongo na kombo wana inutile ça me semble bongo donc voilà. Merci Patrick Beckham, Lady l'homme. Patrick Beckham, toi, dans la rubrique mon boy, une émission à biso, comment l'ango raison. Tu retournes en question raison. Problème de tout non. Batulam pakaba mon ampelé vene glodi qui paie ou mon ami personnel riti lo moto na epse bango musique est église. Musique est église. Patrick Beckham. Musique est église. Yo au vivre au vandi déjà pas ya Fabro au ebi makamne tamo na ba 12 tout ebi pour musique est église.
toujours tout ça quand on a sujet autour de l'obéla. Bien affilé toujours. Ce qui est na TV, alors le bac il n'a pas bazar un problème. Il paraît que yo kota problème wana sans le savoir que y a zana ranki na yo mais yo na TV oleka oloba ke ozana ranki na été oza dans les bons na ye so il c'est vraie raison pour public na yo bazana pour sabayoka pour ya zoleka zoloba mais yo zoloba vraie raison te o yo na bozana problème est-ce que ko c'est public non vraie raison Natum ça épée dans les DG moni faut la concentrer na boulot moni ko sala moni ko to ngome mana ba terre ba politique ngana za en fait na kuna na ko koma kuna tepo eza éducation na ngate ngana poli na bien éduqué en fait na za na mon encadrement na za ba boti pe na banchiki moni ko moni polémique to pas problème et ko tikala ko bete la musique ti la musique est dans ma caméra sous polémique mais dans ma caméra sous ngana za désolé ceux qui ont un problème na ngai à côté na banini wana te nga dam tamakamba bongote en fait azon ngam sa album na e a concentré na album na linga bimisa pour ça ba promo na e bien moni et ça bien biso bimisa et puis na biso le DG ya concentré na album linga bimisa oza vraiment bien relation ni ozala na obi relation nini oyo ozala na obi ko sama bien to bandaki to beta excusez biso ezaka ka ba demande na ba ya fanatique non obatindika na tuna obani so moni mabe excusez biso pona mais ça ba demande vraiment ba fan o bande on bani alobi relation nini oyo na bozala na relation bien relation nini boza na ba frère no ya Villa Nova plus précisément na relation ezaka ke bande ko na biso nyonso to zaka bien to uti groupe moko pa papa na biso maestro Fabregas mais c'est l'ingrat pas ingrat o botolo ba ingrat tout ça là ba azenga nanyango bino to tolo bangwa bino bino tolo bangwa ke ndeo to ba to benga to biso na to utauna papa na biso o asala biso na comme le ingrat wana papa na biso na comme nganga na ebieta c'est ba kaso tout nous comprenons bien trick beka en fait o kaka zo ba o comment mtema ba o tout ça là ne ba polémique wana wana o abimisa biso relation ya bien na bande ko na biso nyonso wana yango to zaka bien ngada na problème na mutu moko te bango tout zaka bien surtout kuta na nzela to pesa na mbote sauf ka kinga to msape projet faut na moins temps ya promotion tout ça là na moi trop concentré na palais na tout ça là la promo na vendre la moi télé na ta chaîne ni bachenga pour na ça promo moni na to msa plan siko kaka na ba 2 semaines à promo donc faut na ça promo ti na ko makiel play na février donc na pena na temps ya ba nze mondo na msa clip par WhatsApp pour na sala ya na msa ba clip ya ba bourse ya ba mariage ya ba compliqué ya ba ti na février donc na plus côté wana mais relation est bien na bandeko là vraiment bien to wela ni kwanga ni foufou donc tout ça bien merci Patrick Bekam toi nayo na promettre bango ba zala wana pona lei du maître ba zala wana pona musique à Congo ba sunga biso pe na mo ba conseil moni pour biso ba musique à Congo ndie ka so ka to bando sa succès to bunga makamebele basunga biso na bancadrement balemba biso te na ba conseil surtout ngai bazala wana mpona nga lei du maître bato tu bana posa ya projet na nga la chance baluka ngo na ba plateforme nyonso eza déjà babeta na ba YouTube ba plateforme tout bazaka ka Patrick Bekam bakozwa la chance et puis soit ba information na nga baluka nga na Facebook na ba page Facebook Instagram Patrick Bekam officiel naza wana mpona bango na recevoir bango te donc non ça est fort na sala ya bomba boula bien tisuka et mon kili donc voilà big dédicace dans la banane pour dato comme na fait pas na pesa on ba fanatique la bonne musique surtout la mélomane la villageoise la pesi bon séjour na Marcelo Pavanda bon séjour na Jemboda bon séjour na Christian Kachala bon séjour na ba parisienne nyonso ko bana mboka donc on est vraiment ensemble bon séjour pe na masana moi ya jogo bota comme na ya bota ya linga ya tukaka masana jogo yemu pe bika ya bika yemu masana jogo donc voilà on est ensemble Patrick Bekam c'est ngoba kilanka deux personnes inspecteur Léonard Kasson Anthony Meya salut les boss inspecteur nani Léonard Kasson merci beaucoup inspecteur Léonard Kassongo na Anthony Meya de Paris Mwana tabasi, oyo ngana yoto mwana
Merci de nous avoir suivis. Vous avez que belé comment on a une répétition et pas ça qui na Patrick Beckham da Embe Bino Banzembo Bosenga Kinga na Senga Yemba. Donc merci vraiment na ba fanatique nanga o ba tinda kanga musala ya kosala na sala bino musala attend que moi na musala na bino Gypsy mi calibre 12 o boyo kakaye na sango ba big dédicace na Anthony Meya na Paris blague écoute Anthony Meya ya yo yango na ba bon séjour na kati ya Kinshasa Anthony Meya big dédicace na inspecteur Trésor Fazil big dédicace lisusu na inspecteur Léonard Kassongo chéri Coco blague écoute inspecteur ya yo yango na ba big dédicace lisusu na tonton Darty na tonton Darty business big dédicace na tonton Ronsard Darty big dédicace na venanga Pichu Lufuma na kati ifasik ingénieur ya solo big dédicace lisusu na Nara Couture big dédicace na Ousmane Amoussa le patron bogos libanais congolais ya yo ngona big dédicace na Rachidi RM maison Kenkeleri Kande Zalaka big dédicace na les amis de Nara Couture Cédric Ebola François Nikasa Beji Difanda Jidi Tingali ya yo ngona wana bana na ngai Jidi Tingali na Benedict Ndala donc ciao à la prochaine kandi na ipsa bino mutu nyonso bokosenga nga na koyambela bino ye ezala bosengi nga Yesu na koyamba ye donc Gypsy Mbimi yeyo calibre 12 ciao c'est Matika Songo TV chaîne ya Nguya Matika Songo TV Matika Songo Kasongo Matika Songo bon. Eh garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comment tu sais? Aïe. Bakoyanga noye tabatake to ba jaloux. Matika Songo. On a bato kete belé. Il y a des gens au balinga gite ozonga. Priya na bango Matika Songo kufa. Bato kete ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo solo, ezongi en direct de Matika Songo.
is good bakoyanga noye bajalou Matika Songo zongise elengi na internet. Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le Métis Noir, livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du Double Mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle Mon général Kassongo, mon colonel, mon pépé. Les vents.